Merci Nabalandignos à Tokomi Wapi et Penge Fofana, présence Nangana Ujana, Ndenge na Bandaki, Ndenge na Zosukisa. Yango bomoni présence ya Penge Fofana, bao baebi passé nanga bango yeyo. UDPS ya bakibasa, UDPS ya baliaou kosangai. Mais ce namoni ke okosi mingi, na rotuna ta papa wakenda parce qu'à envie. Na rotuna ta secrétaire général, na rotuna ta ministre VPM Aselo Okito. Na rozonga ta Yves Bokulu Oazaki président de la Ligue des Jeunes. Lelo Epenge Fofana mon amboka Eliezer azarape na esengo po esengeli yende aya awa po a défendre jeunesse ya IDPS po yende abandana bango. Mais là quand même mon amboka Eliezer asa na vacances parlementaires asa ko organiser concert munene na Temba pour na Borfele. Comment na mwana o azana Kingasani, mwana o azana Munga Fula, mwana o azana Ntsele akoti pe na Temba. Esengeli ngai na ya awa pour na représenter ba oanga ba o ba yebi présence Epenge Fofana bango ye. Mais zala maele aussi otaba secrétaire général bazo kola le président de la République a longue président à parti a commis président de la République yo place na yo ezawapi awa ndenga ina sukisi mais na yebi ke non boko tala o bo moni ye awa te botuna ye drapeau a ide personne même ngo po ani o bo moni ye awa te botuna ye polo a IDPS to allié o a ko déboucher ba jeunesse a IDPS botuna ye sala ya yo parti lukela parti ba membre tika ko so jeunesse a IDPS so oza makasi oza maele ya ko akadre ba jeune kende Munga Fula kende Yolo kende Kiseso kende Kikole kende Maluku mais IDPS bango moko basima na bango na maboko eza o abino Epenge Fofana ya wana lobaka na mwana mboka Eliezer lala pongi pour le lope okolisi mwana pe akomi mutu soki considération ezate na rotuna mituna na ba ministre te soki considération ezate na rotuna ba conseiller chef de l'état mituna te mokili ya bato ya Nzambe batutela yango tolo te biso pe tozoya merci na yebi ke héros attaque week-end koza na même kolongwa église koza atana kikole kolia maboki présence na ona terre ya ujana ezani présence na ngai awa eza pour répondre na appel ya bilenge nyonso ya IDPS oyo tozali na bakubitu na biso mpona kolakisa unité oyo ezali na kati ya parti na biso IDPS yango wana biso babilenge ya IDPS toyokanaki tokutana mpona kosala mwa lisano ya ndembo epuis bakubitu na biso mpe bazali awa bazali koasiste biso lelo tokoki koloba nini komo napenda bale oyo beti awa ngamona tuni o biscotti mbala batumona room lelo penda choix ya mokonzi ya mboka oyo aponaki Yves Bokulu na mutu ya jeunesse oyo tomoni awa penda tolobani ezali kolakisaki papa mokonzi ya mboka encadraka bajeune bien lokola biso moko bajeune na ya liboso ya IDPS mpe lolenge kani azali kosala mpona bajeune nyonso ya Congo wana message nazopesa bajeune mpe bayebaki na cadre de diplomatie à 45 territoires papa mokonzi ya mboka a prévoir koconstruire bainfrastructure sportive à travers baterritoire na biso nyonso ya Congo mpo bajeune bazala na nzoto kolongo oyebi ke geste oyo lelo avec WhatsApp TikTok sur 145 territoires babi bamona ope lobi na terre ya Sankuru bamona olobi pe na Congo central bamona ope lobi na Bandunduville bamona ope na Équateur oyebi kokomi sikoyo na devoir ya balo bamona yango na baprovince exactement tokosala tourné moko mpona kolakisa unité ya jeunesse mpe cohésion à travers baprovince tokobanda yango na Ituri epuis tokonosukisa yango na Lubumbashi kaka ndenge olobi tokokende basankuru tokokende babunia tokokende Kisangani Gemena mpe bambandaka mpona kosangisa bajeune télévision eza radio te etikala na maloba te parce que eza initiative oyo ya liboso tomonaka no ministre mpenza ya jeunesse azobeta ndembo boye mpe ministre ya intérieur afandi mpena ministre ya jeunesse mambo etali bale un mot na jeunesse oyo moko ozalaki président na bango na bajeune nyonso ya IDPS nakopesa bango message kaka moko biso nyonso tozala uni mpo tolongisa papa mokonzi ya mboka oyo azosala bamerveille mpona république démocratique du Congo surtout mpona bajeune donc biso nyonso tozala uni na nsima chef de l'état po parti na biso mpe bakonzi ya parti na biso tozala na bango elongo po IDPS etriomphe merci mingi akoloba eza te même parmi biso nyonso mingi tozawa seule chose ebandaki kosala eza kaka ke kozanga
nde tokutani lelo donc omoni ke yo moko ambiance eza osangisi toza bato tu baza wa catégorie nyonso mpona kolakisa ke toutaki na tata moko idéologie moko parti moko donc yo moko ozomona ambiance oyebi ke lokoma ya place mokonzi ya mboka aza mpenza esali esengo osakana te nayebi ke place azali akosepela su makasi koleka oyo eske nde eloko ebanda kozanga biso donc so otali so nalobi bien toza classe nyonso confondi c'est-à-dire tobandi na oyo tobengaka bacombatant na bastructure ase ti na likolo bango te baza représente ato wana baconseiller baministre badokaba donc bato tu baza awa baconseiller baministre badirecteur de cabinet bango tu baza donc esengo makasi donc na retrouve ya lelo yango mingi ya koloba eza te eza kaka keno tozala bomoko réussite eza kaka lorsque eza réuni serré soudé nde réussite kozala oui juste oyo ezotalisa bomoko ezotalisa ke idps ezongeli image ba 2011 donc on a kokomisa baimboka basimbaka keno voilà idps okokabona te kokabonaka te parce que déjà l'air kozomona idps kozomona Etienne Tshisekedi wa Mulumba lit oyo ya 38 ans ezali lit moko ya pamba te c'est une force alors c'est une puissance c'est un pouvoir on bokomona keno voilà idps lelo elakisi na sur le plan national mais sur le plan international il est bizarre et Kabona raté parce que c'est une force. Nous avons la démocratie, basi balito, bazali so la la carte terrain. Nous avons mettre balé, tous autres pas parce que c'est moko, au pacte mi balé. Merci. C'est l'ONU. Bon, là, juste mon coïa ici, on m'a cassé d'abord. On a mis l'IDPS au pouvoir, tout ça, on a fait PM le biseau, tout ça, PM le ministre de la jeunesse, où il y a biseau moko. Donc, on a soutenu la jeunesse dans le barreau, on a 4 matchs à loisir. Match où il y a relié pour nous, ça n'est jeune, les jeunes IDPS partout au pouvoir, ils ont beaucoup. Baza fort là c'est mon mboka pour nous soutenir marché là alors ça nous fait plaisir pour mon avec excellence na biso oyo bazo sala lokombo na biso na kati ya gouvernement ba warriors nous ko ya awa pour nous soutenir biso ça chef no ya c'est makasi la pesi bango merci mingi pour nous soutenir biso Moubenga mbote mbote ndeko journal kalinga yeba pena présence na ona terrain ya Ujana parce que za place so ba forma kabana pour na lobi bazala ba joueur à lobby awa pena présence na ezani présence ngeza jeunesse ya IDPS et Buna na kati ya makambo to organiser un match moko à loisir pour nous consolider ba lien et belé si balembaki par rapport à ba comportement au kabunda sala na parti na biso ba kolo bitumba to bité il faut to benga na to sangana pour te bandenge nini to koko bunda lisu pour la conservation le plus longtemps possible alors le la football les éléments makasi les loko esangisaka ba nation esangisaka batu ya to bato beta match à loisir pour to meka kozonga na lisusu total de tina présence na biso na terrain lelo nini pe oyikoloba na jeunesse lelo comme conseil parce que moto ayebi n'est pas conservateur ba yebiti o pa yekoli na komaka na niveau ya kotalisa o ba batangi te nini oyikoloba comme enseignement comme conseil na opesa ka bande ko ngai te ba obatela ba valeur ba idéal ou ça la que société nyonso tuna sa mokili telema so ba valeur ezate société ne za la ravouer à la disparition to bundela ki ba valeur ou ça la ke me mabiso lelo na pouvoir et yango pe na senga ba valeur wana ça la pe lelo to bundela ngo po et ça la que to garder pouvoir na biso le plus longtemps possible donc mutunyo surtout na kati IDPS na place na e to ba ko respecter génération na génération na kati ya parti et puis total la caca où les intérêts appartiennent ainsi que l'intérêt à la République démocratique du Congo qui passe avant toute chose. Merci. Merci. La présence premièrement d'abord pour l'unité jeunesse. L'unité jeunesse. La journée lelo la benga qui centre 10. Parce que omoni batuwa wa kwenda omoni kibawe goma omoni ba David Mukeba c'est ngala zo benga ngo centre 10. Ça démontre directement la force de l'UDPS. Et à chaque fois, l'UDPS est une machine à monter. Et en gros, on l'appelle la chef de l'État, Moukanto Mbolo. Jeunesse soit abondée qui n'a pas de jeunesse à moyen. On a des conditions. Et l'élo est belé,
baza na bachômage baza toujours na ye atala nano jeunesse oyo l'air esonné atala jeunesse oyo 2023 c'est bientôt ensemble na jeunesse oyo toganye lisusu na 2023 mpe topesa ye majorité absolue mpo na ngai vraiment eza joie na osenga baorganisateur esukawa te e continue chaque jour tokutana parce que yango nde osala vraiment force ya UDPS po biso nde toza première promotion ya ligue de jeunes yango lelo tolingaki tosangana biso nyonso na baye tomona kala na bayo oyo bauti bavoyage banini tosangana po totala quels sont les intérêts il y a UDPS lelo qu'est-ce qu'on peut faire pour booster l'UDPS en avant yango tobandina on a match lelo. Oui, c'est très important. Tala kaka bano tokoli place moko tokoko bimisa eloko ya ezanga tina te. Vu que tozalaki na papa na biso moko. Papa wana to bénéficier na éducation moko biso nyonso. Donc eloko toko bimisa ezaka eloko ya kosanga. Eloko mususu ezaki. Merci. UDPS viva! Viva! Les alliés équivalents. Il y a Parlement Nabiso. Nous avons le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, adjoint à UDPS, M. Daniel Asselo. Coordonnateur adjoint à la présidence. Par rapport à la titre et la qualité respective de Bissou. Je remercie Batunion sur soutenir Bissou, entre autres, Excellence Yves Moukoulou, ministre de la Jeunesse. Je vais te lire ma boucle. Je remercie ma conseiller na batunion oyo bakonkouaki na ba conseil sur la méthode UDPS tozala uni autour ya ba valeur oyo isalaki force ya combat na biso, raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre de football et to baptisaki yango l'unité de la jeunesse autour de l'UDPS et de son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autour il y a UDPS pour Nanini parce que c'est l'UDPS qui est la machine qui nous a permis d'arriver aujourd'hui au pouvoir. C'est grâce à l'UDPS que nous sommes aujourd'hui respectés non seulement au Congo mais aussi par le monde. Parce que tout ça va rare partie où on a histoire to bundi pendant de longues années et to conquérir pourquoi et to so mériter réellement ma banque la vie sur les UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Combattant de la liberté, viva! Viva! Excellence. Excellence, Mesdames, Messieurs, à vos titres respectifs, nous vous disons bonjour. 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 Nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence la manifestation organisée par les jeunes de l'UDPS. Les jeunes de deux générations qui nous ont donné aujourd'hui un signe vivant de l'unité du parti. Nous avons vu des jeunes d'un camp représentant l'ancienne génération et dans l'autre camp, les jeunes représentant la nouvelle génération. Entre les deux, il y a certainement des juniors qui les suivent. Et que ces juniors prennent des racines pour les imiter. Car les anciens vous ont passé le relais et vous aussi, vous devez passer le relais au suivant. Exemple Nabino, au Bopesi,
il faut exemple wana et maintenant jusqu'au sommet il y a parti leadership il y a parti pendant la transition, pendant que tu continues à congrès, pendant que nous n'avons pas besoin de élire Mokonzi Moussoussi à parti, parce que Mokonzi Nabiso, son mandat pour jusqu'au 31 mars 2023. Donc, que ça le congrès pour chercher un autre président. S'il y a un congrès, c'est pour l'harmonisation des textes, pour que dans l'avenir, nous n'ayons plus la disjonction qu'on a connue dans l'application de l'article 26 des statuts. Donc, il n'y aura pas un congrès pour élire un nouveau président du parti. La prise la barrière, la bateau, ils vont maîtriser le texte. Vérifier à travers le monde tous les partis démocratiques, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui sont les modèles de démocratie, ou en Grande-Bretagne, ceux qui président d'un parti, comme président de la République, et qu'il a droit à un mandat suivant, il n'y a pas de congrès pour élire un autre candidat. Et ça l'a raté. Il ne faut pas qu'il y ait un scandale dans notre pays comme si nous n'avions pas un chef. Nous avons un seul chef, Fatih Béton. Deuxième renseignement. Unité Oebolakisi. C'est un symbole, un signal fort au Tinda de Payaba Oyo, de Longoli na parti, ou bien Bakedaki, ba débaucher Bango. Baye Bake, Bango Bakenda, mais parti Koufa. UDPS est un esprit à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, et l'esprit ne meurt pas. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Biso te passer bino relais, bino comment IDP c'était, il faut passer relais dans bas junior. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Merci beaucoup. Pour le dimanche, Biso Bilingue à IDPS, plus génération Oyo et Melaba Gaz. Avant les pouvoirs, on a quatre oppositions. Le côté ici pouvoir, IDPS n'a pouvoir. Le Koutanaki, Biso jeune, la génération, on a bien sûr avec les juniors parce que nous avons un système de discrimination. Néanmoins, dans le il y a Masolo Nyonso, ils ont un précurseur, ils ont vivre Masolo. Et en gros, ça qui est l'autre, qui est bazalaki na biso on a l'obélatine na unité au sein de la jeunesse na biso parce que vous savez le fer de lance du parti les alliés jeunesse na biso sangana qui pour impulser unité autour de ba idéaux na biso nos idéaux où les alliés bongo enfermer la carte ba texte na biso et puis pour démontrer soutien na biso indéfectible la chef de l'État Fatih Béton. Fatih Béton. Fatih Béton. Fatih Béton. Voilà où ils allaient qui un peu manifestation au Poilelo et n'est qu'un organisateur. Baloba qui est un groupe de organisateurs parce que les alliés Kambouya va nous nous allons continuer dans l'élan Oyo et là il y a pour Sangisaraba jeune, il y a pour Loba autour, il y a unité parce que IDP c'est une machine politique. De continuer pour travailler pour la transformation. Il y a une histoire à comité national T, en tout cas à faux combattants. Mais Tobo il a vu sauter parce que nous sommes déjà au pouvoir. Tous en a besoin pour recruter. Bateau ne surtout que Bakoya. Mais oh ils en ont le Kambouya. Bah oh yo babanda histoire parce que Bapandi Bakolina Kondo. Bangopende va pouvoir et puis Bakolina Kondo et Etienne Tshisekedi. Donc aujourd'hui maté ya fraîche. Il faut balader dans la cima. Maman Sepeli, maman Toyaki lobby pour nous aussi que les Varese, mais malheureusement là qui.
mais tozoya wana lelo. Donc je salue maman en passant. Varese na yo ezali. Merci vraiment en tout cas eloko oyo et salemi ezali eloko moko historique. Lingi ko la kesake maître akendate biso tozali ba élève naye na moment moko très important on a cadre de jurisprudence c'est la jeunesse de l'académie à partir alors ndenge totelemi awa déjà na ba leçon surtout à mettre nous sommes très déterminés et des pères ekutikala seko na seko sengi ezala en tout cas ezali biso esengo na ba mwa ba ezate et puis na ba coloniaux surtout oyo bazali ba assistants ba okemo na musika mbele se betami oya pour la chaîne de reprocher ensemble pour tout garder partie à biso toujours au top merci quand on dit ancienneté aussi ba wa biso fort du quand on dit que fort du Joël eza yote o comme c'est la mo ya marque na kaleza o beli o ke bondeko fafana yo na ebite donc c'est que des mais pendant école autonome Salut, excellence. Salut, honorable Lézère. Mais non, non, Colombatopesi, honorable Varésité, c'est faux. Parce que le bois qui on a bas site, na biso on a groupe de bois qui pour que nous tous informer. Mais papa Lézère, veut faire na biso, ça va pas petit na veut. Mais déjà présentant représentant valable hier à Saraki na biso. Donc Njamba image Fofana donc il y a appelé la tête, il y a rien à dire donc on le bébé. Merci honorable. Makasi Makasi non mais l'unité fait la force. Donc les abos quand les jeunes pardon ça là il faut là je parle en tant que CG de la ligue. Non mais c'est encourageant, il faut une initiative. Il y a besoin de rapport et Mokonzambora c'est l'UDPS a besoin de l'unité. Donc il faut tous à la pour que force Nabiso et Zassou Makasi pour que Etienne et Sigaza permanissent pour que Fachi et Sigaza non base était l'ennemi. Tout le monde a progrès, tout le monde a ligue de jeunes, tout le monde a les légendes Baoba Viva. Donc les gars qui ont vécu. Papa Wakenda Zalaki Awa, ministre de la Jeunesse Yves Mokolo Azalaki Awa, ministre intérieur Aselo Azalaki Awa, présence Nayope Oza Awa. Nini Okolona ba jeune no baza ko s'embrouiller. Non, on est l'équipe. Mokonzambo a besoin d'unité, secrétaire général à partie. On a besoin d'unité, biso tout bas jeunes, les gars qui ont vécu, tout a besoin d'unité. Parce qu'il faut que 2023, il faut le UDPC avec sa démonstration de force. Donc, on a pas distraction. Donc, on a vraiment UDPS, seul l'UDPS. On a des légende, les gars qui ont vécu, on est capable de renverser les choses. Et puis 2023, autour de l'unité, Bissot Bajon, secrétaire général, tout la partie unité pour long. Attaque à ciel. La journée de la joie parce que la jeunesse a venu du personnel. Vraiment, la préfecture de sécurité est en vie. On parlait si la jeunesse qui prenait pour la charge. Alors, aujourd'hui, charge pour la responsabilité du chef de l'État pour la démocratie. Pourquoi il est passé ça quand il y a ma dialecte, il y a ma province. Il y a moi ça qui souci la jeunesse mais on a joué dans la division, on a joué dans la bambouille. Mais c'est le niveau parce qu'il faut qu'il y ait la photo, il faut qu'il y ait la territoire, il faut qu'il y ait la province, un mot. UDPS a été créé dans 13 l'esclavagisme mais tout à fait tout le monde a clair.